www.potonapoto www.potonapoto. L'époque de Moïse Sabiti, Moïse Sabiti avec force, Blaise Créateur. Ouais. Quand on a mis sur le micro, tout ça avant, on a sarabiso, le solo, il y a Bakrino sur bêta, il y a 4 minutes, mais n'a pas quitté. Pour mon déjà, pas quitté, ou qu'on bête la banque, mon parcours non mouké, ou t'as un wapi. Non, Blaise a mon bandal, la colle na lemba, la colle na bandal. Alors qu'il peut sortir la musique à partir de lemba, mais je sais qu'il y a un mouké, et on a eu comme un bandal, pour on a collé pendant un bandal. Dès 2009, dès quand on a un groupe mort na bandal, na boule avant na cap musique. Na prendre, après on a en 2001. Na côté pas ready à Missy, na bois qui premier album na compteur à zéro, deuxième album ligne droite. On n'est pas baillé le canto, on n'a pas baillé le canto na Blaise Créateur, au ça un peu plaisir na makasa baïba Orlando parce que mon émission comme on t'a lelo. Mais il faut pas moi les passés non mouké. Qui au bétard na compteur à zéro pour pas découvrir, pas nous découvrir galelo. Ndeti ba nous découvrir. C'est Sikilanda, ils ont créé belé ba Congo diatre makolo diatre Congo modango Jean Franco Ferré Antukuma danser ba créé zala mo belé après on a eu comme en ligne droite na eu longwa pas vieux bailo na 2000 na fin 2006 ndé na côté pas vient à ngai mvoama Didier Lacoste na travaillé bon moi on a testé na testé ni ça wana ko tozaki ya na poto biso to sali groupe aw mbonzo mutabandaki ko diriger biso mbonzo centre ville oui to sali moi ngana zaki na koti ya na poto ba ibisi déjà des petits monga za ba Blaise za pas ready mi ça boka bien wana vient na prince yengi oh petit ngwa là ba nini tout ça boka bien pese ni mona nga ba pese pe ni mona nga to benga to sololi ya na poto ça la c'est par là la solution biso to skali ko sala ba répétition ti et mora yo yanda taliba miseni ba recrutaki amona biso dana ba image nde to suite to sololi et ma to zayi ba bonda retenir biso nde to préparer album mo ba bengi na bonyoma place ni ba monaki bonyoma bimi ba mama libala ngai na kota libala yango ya pasie mobali na linga José ba ngola jopo fasa papa besi mama mbongo asoma mbeto ndako mama soma mbeto po noir mama soma mbeto bambuwe koma na minuit ebukani nyangwe kami papa kleme kimi sokelana soli kambwele kwe tokomani malembe tobongisa malembe wana zaki bonyoma boka iba mama nzoto après wana na yo ya na seke bien boka iba ba mabolongo bana la mugi na tongo biloko etelemi bato ndo boka ba kia bêtise to. Non, bêtise n'a encouragé à tout faire à mobile. Total on a une mission éducative et moko mission au encourager à bateau baza ba marié. Là on a limité sur moi c'est moi bazala mobile nenda ko mobile comme fatigué avant l'âge. Ils ont bien il faut un traitement pose à la mobile. Yango ils ont ndenga mabete. Oui, ils ont ndenga mabete. Après on a ndeboka ibatonga ba blog belé. Yango de salaki ke Blaise lelo yo approuver na ba animation na ye et na yo longwande pas venanga mvoma dans les bons on est na kenda na salle générique na ngamoko on a benga yango bar poto esaika pona laksa batu ke nazali ata na longo na groupe mais pour ba bossa na ngate quoi pour na viser côté mususu tellement batebele balobaki ke non osalaki betaki loko wana kada mascara o bersi mona pas salaki ezaki so abaki ne direct ezamabe ezaka ki obeti yango pe makaki olongwaki et pas la coste était pour que ne bala moi pas faire recherche et ngasko na bossa na écoute moni avant qu'on na que ne pas Didier Lacoste et na longo pas fait bailo quand on a que na pas fait rigolo yo na marque house ouais to na biswa wana oui bit to na ezalana kuna elo salama be poto se provara 3-4 mise ba ote pas Didier pas ready à miss moko le pas de salarié moi bien tellement na polémique té azo coup de fil avait na biso que petit wana Blaise na longola était fazonga donc ready miss ndé abenga qui fait recherche de oui par respect ndé via senga Blaise mais vient na eux azo réclamer pour na yo ngala polémique té sur zongi ça la bien yango mo na luba na sala ke na zonga ils pas na musala té quoi pour na ko boya ranking après wana ndé boyo ko mona Blaise na pas Didier Lacoste après pas Didier Lacoste tellement pas le padre faire rigole la leader social ils ala ka ba rêve na nga na souhait na nga na kanaka yango kaka yango moni
nini nzambe pa yo sala grâce nde le padre ba toucher motema na ye fongoleli nga pe porte na koti na travailler na sa musana nga bayambaki yo na ndenge nini pas faire cher de poule na bato nyonso kuta teke toyebanaki da avant na bamise mosusu ya feri donc toza baartiste nga na da respect na problème la mutu te et na ye groupe ebele baa na témoignage na nga bien à part kotravaille bien azalaka poli azalaka respect azalaka nde na ranking te ndo omoneli oyo esali nga na ya liboso donc le padre asepeli na attitude na nga mpo naka calme na na témoignage ya mabe te quoi donc bayambanga très bien nasala boulot ti lelo yango boyomona première test na ngai ezalaki na 4 minutes et le padre a réalisé idée wana e azwi likanisi wana nda bengi biso baanimateur tosali mpe mosala lelo bato basepeli 4 minutes monde entier ya koloba eza te sikoyo tozocontinue tala lelo Blaise Créateur obinisi mokili momba mpe andimi 4 minutes wana mais ntango osalaki eloko est ce que ozalaki mpe sûr ke okobeta parce que ndeko bazali kobenga général etumba Blaise Créateur est ce que nde yo moneli vraiment est ce que okotia vraiment babiloko nena mpe mopanzi to oya koboma mpe batrou wana parce que Blaise Créateur ndeko na biso kunzardo oyo aza lelo epa héritier watanabe atikaki mpe mwa batrace mpe wana est ce que yo mpe ndenge oza kocouvrir mpe babiloko wana to eza nde ngai kocouvrir nayaki mpona couvrir te nayaki mpe mpona sala intérim te nayaki mpe mpo ngai nayaki kaka kolakisa oyo ngai nayebi souye nange ezalaki nakutana na bango bazala to travailler ensemble mais bazalaki te ko mpe bazalaki te nazalaki mpe na réglé moko te tellement nga mpe naza animateur lokola bango nayaki nasala mpe parfois plus ke oyo bango basalaki mwana motu fo olinga kozalaka odela quoi bango mpe basalaki bien nga nakoki asalaka la même chose na bango te comprendre donc fo naya na bakisa mpe oyo eza mwa likolo esalaki yo ndenge nini okoti na orchestre moko oipate mbala moko ndeti babiso bajulia botata partout tokendaka sans polémique tosalaka mosala na biso ndenge ezalaka yango bamoïse abiti na babela dinganga bamare milan de londres bela dinganga bango tu bazali baosepela mpe na mosala esalaki yo ndenge nini kobeta diske mbala liboso baora 4 minutes esimbi mpe ebeti oui esalaki nga bien nazalaki déjà sûr matiaki mwa mpeka likolo te non bato bayebi nga nazalaka ka boye nazalaki déjà sûr ke 4 minutes esimba pourquoi naza pembe na moto soki asala eloko na 5h na 6h30 succès donc moi kozala pembe na moto wana mopepe donc bino mpe bozala na meme pepe oto lobelo mo abeti eloko na 5h na 6h ou bien 5h 6h ebeti est-ce que ebeti pour na faire recherche de pour tona pour na puissance à Blaise Créateur avant na Blaise Créateur aye pas faire rigole azala dans na succès Blaise akoya osala te pe faire azala na succès vous comprenez donc le padre azala dans na succès ngai na ye nde kaka kosala omoni babalisa pema osukolaka elongi te ye aza patron na biso ye moto adirigeaka biso nyonso to nga port na ngai ezalaki kana kosala mosala le reste ye nde moto asali mpo biso tomonana na miso ya bato ngai nakoloba teke ngai moto asali mpo orchestre ya succès jamais ngai nde moto na ye mpo orchestre ekomisa ngai na niveau nazala da na mosala mais niveau ezala moke moko kozala mosala na niveau komonana na miso ya bato visibilité ezali moke pembe na le padre osali mosala na visibilité na succès eza plus likolo yango moni donc oyo nani eza makasi epa na ngai yango wana donc kozala pembe na le padre Congo monde entier bamoni ngai regard na eza ndenge nini na orchestre ya Didier Lacoste parce que tobeta lisolo ya Lacoste moi tobeta lisolo ya Fali te tobeta lisolo ya quartier latin te ya BCBG te maison mère te tobeta lisolo ya Lacoste place outaki na regard na eza ndenge nini oui na ndeni ndenge omonela évolution ya animation epa na orchestre ya Didier Lacoste bon eza orchestre omoni lelo bamise ebele bazala soka longe na groupe oyo ndenge nakebo tokotala non ozo comprendre ngai nakoloba teke lelo absence na ngai esaleke maifoudra kita jamais ngai nakoloba teke lelo absence na ngai bango bakosala so succès te jamais nakozala kaka un jour souye na ngai eza bazala bien batravaille bien mosala ekendeka liboso eza teke nga so naza te ndeke nga nazali mokolo orchestre te nga azali moko ya basali donc natombeli bango kaka babonne chance nakozala kaka na souye na ngai eza ke bakendeka liboso ndenge ngai mpe nazokende nga liboso ndenge Blaise Créateur azokende liboso napesa mbote bongo na Freddy Mayemba na kati ya Londres un grand merci na Freddy Mayemba vraiment tant na moni Freddy Mayemba mima wetu alobaka alingaka naseka naseki mima wetu mama na Didi Guerre na Gloria bino nyonso na kati ya Londres pourquoi pas na mère Mila Bela Dinganga Moïse Sabiti un grand merci na Tracy Pro un
grand merci na Yemoro grand caméraman chinois et pourquoi pas na les boss à la mine donc mon ami Blaise créateur nini o nano salate na musique o ngabo sala consacrer sala loko aux envies na musique lokwa bon so na lui ko beta ba grande salle na obeta na ngango lelo soka bandeko na biso ba combattant ba comprendre que ba artiste na bango baya na obeta ngo pour qu'est-ce na za na obanga poto te na obanga pays moti so pa na ba grande salle to ko beta na rolo ba bongo te ko balanga zaka ke o na sala na mte na reva na sala na musique kako bien na musique comme tu yambi autant que artiste animateur musicien bon on a reva na sala musique ezaka ke on est parmi le premier hein parmi les premiers pour nga na échec te nga na lingaka na musique détermination na ngeza kaka na kende kaka liboso nano ya liboso omoni travail yango ni mtu sala kake po omoni nga na koloba ke na posa na beta Bercy mokoni to beta Bercy na le pate mais lobby nzamba zwinga vous comprenez nga na linga kotala na l'homme propose des dispose nga na sens na lobela nga na suwe na ngeza nano nzambe apesa nga na force apesa nga nano une source d'inspiration makasi nazala kaka parmi ba travailleurs travail yango ne mte komisaka yango ne mte komisaka et kenzara biso vous comprenez ceux qui bosser ceux qui travailler bien ceux qui osa parmi ceux qui créer ceux qui se pesaka batu succès yango ne mte sala ka komisa biso na ba place au kana ko komate donc ezamo pas ngana lo babongo ngana tikeleka musala na avenir quoi na tikeli musala na avenir na donc façon na nga travail yango mte sala ke na mona na mambo na mona te na sala ba makambo na sala te c'est ça Blaise créateur nde balobaka ke musique ba nigérien ezo le ka biso mana puissance ndenge ko ya to na ebite vraiment pour na yo vraiment te eza eloko wana ezalaki mwa mingi mais biso toyo oselisa yango baprofitaki biso trop omoni bazwaki ta en travail biso na place au travail tozwaki ta mingi ya bapolémique hein o ina obayoka na mo ebibe ko bozoe pe ta to na polémique oui nazo en général tozwaki ta polémique balinga bazo travailler ba featuring mwana moninga sanga na oyo biso a kaka ba mambwana pe yango mto sala ke et puis musique etambola pe na gouvernement vous comprenez biso les amours pas sur mon gouvernement na biso ba soutenir ba artiste vous comprenez na ndenge ke tout le monde a ngo partout biso na piraterie za makasi vous comprenez congolais zo ba moninga ne congolais au liboso te mais le padre a ce qui m'a souci wana ba congolais sur les 4 minutes réalisation nango na façon de travailler là minutes na qualité clip to visa qui de loin au moins les 4 minutes bimi to comme qui premier na hit ya Trace Africa et où mais là il était un espace ba 2 semaines vous comprenez na maman so to mi premier wana ba Nigérien ba na sima ba Ivoirien ba na sima ba Camerounais ba na sima et là c'est que ba l'équipe biso et puis to mi premier deuxième au moins ba Nigérien ba 6e au moins ba Ivoirien ba 7e ba za wanini et là c'est que toujours travailler faut avoir temps de travail conscience na série ya mute ça surtout que liboso biso to sala ki boulot wana ya mona 4 minutes to za likolo Trace Urbaine Trace Africa bibi black ko kolobate na minute biso to za la deuxième premier ba Nigérien ba za ba 4e 5e donc congolais za la deuxième c'est que to aka likolo tous ont des conscience qu'il y a travail et ça biso to que liboso Blaise créateur au côté na Jet Seta il a fait recherche des poules nzamba toko ba kintoko ba te mais nzande bongo nzamba pambolio na Mercedes ouais apa tambo na Mercedes apambo na Mercedes bandela vie na ngai bandela vie na yo okozwa pe ka Mercedes ngo mbala moko chinois o esika Blaise créateur nzamba pambolio na Mercedes mais est-ce que Mercedes wana o fait recherche des poules ozuna nzela fait recherche des poules est-ce que ozwa kango pona masquer pour battre musu baloba que non fait recherche des poules a PC ngo pona souci il y a artiste animateur konzado mosusu pe balobi eza pona travail na yebi dem supo na yo parce que ça ba biso tozaka ba pandisango tokoyo ki la bino et puis toyo komisa nango il y a liboso na faire comprendre les bateaux mon orchestre ya le padre les orchestre ba jeune doser bien esprit les orchestre ba jeune musicien et belé batambola na bakar ti lelo le padre aza parmi ba leader oyo à part faire na biso rambo muta salango ya ko bakisala ba mise mbongo po ba pe bakar so tel orchestre na biso ba jeune tout presque bazala na bakar. Vous comprenez? Pour nous, l'orchestre est facile. Dans la baille, la première moto, la mituka, na ba voiture, biso basal na poto za na motoka moko et pénaliser na on l'autre. Pour les partenaires social. Les ara bit ya travail nanga, na orchestre na côté laki,
parfois nazaki na difficulté na posa na zo car mais ba moyens ezalaki te mais eux quand na orchestre mo besoin monene bo voyager trop bozo beta trop leader na bino za pe social alors pota mana motuka eza étrange te eza pe strate vous comprenez donc grâce à le padre permet na yende sali na za motuka oh merci encore une fois na fait rigoler ni kaboronina après ça on peut pas prouver mututé donc nazaka travailler na ye tout le monde on na ba société so do travailler bien entreprise européenne moyen de transport. Donc ils ont un moyen de transport. Merci beaucoup Blaise Créateur. Blaise Créateur, oui c'est le artiste animateur, aux artistes animateurs oyoyo sans polémique. Ok bah tu bien mais ça fait plaisir dans les fans partout dans le monde. Et pas Sydney Langa, na moni bongo Gilalo Kenya, moni bongo la personne en botte bon on a pas un site oyoyo la mine d'Onfo à Paris et pourquoi pas na mère Mila Bella Dinganga, ndengezara toujours na mère Mila Bella Dinganga na Mima Wetu. Mais au exceptionnel. Moi parmi les animateurs oyoyo qui me travailler moi parce que ngam opena za personne vandi bo natalité masalanga Fredi Akimbe a travaillé à Betty Koto masalanga yi Matika Songo a Betty ton Nathalie Botuna confrère na ngakuna Wilika Imbe pas travailler na moni na oui pesa nga pe force ba on peut ne peut pas tala rappeler mbokati na propos mpasula na Paris mais net yo vous mona magino animateur OK ba orchestre mususu dans les bons parce que tu vandi à tes potos sur bateau masula oui moni naza artiste soki na lobby na boya baninga en tout cas na bato baotala ngai na ndako bato baosepela te omoni bato batala biso na bandako balingaka ka te koboya baninga mponga mpe bandimanga bachaine animateur bazebele batravaka bien omoni eti brigade sabati aza parmi babosser onga nalingaka nga nalingaka baanimateur batravaka pena osentir animateur azobwaka brigade wana yo lobi wana liboso ya mikro na nga oboya olobaki no cri ya brigade oyoyo bolanda kitoko na ye te abelaka obwaka liboso ya mikro na bacri otuninga na babosser donc au commis na ba cri œuvre basala na ba jeter tout le monde a yebi ke abelaka eza cri nanga ye mo pesa bati na ba différentes chaînes Andima Alba eza intérêt ya musique congolaise de leçon na ba écrit Blaise Mabeza te ouais ça débat au salati ça bata bo ça bien jeune Laura Lobesso a travaillé pas mal abinza na kata fumba na yawa ba jeune nanga ya Fabregas bato boka Cédric oui bato boka comme on est na ba penate maintenant Cédric yeti ya mado ils ont pas mal va travailler bien et puis nandinga mabete le reste à part ba grand ndetse ba spawn Macintosh na respect na bango va travailler bien ba tika ba image bien ba c'est le scrum ba chanta Missine Lissimo ba Jesak Chipo ba bosser bazali mais ils sont ebetami vraiment et ça limi ma wetu pe passi na Bella Dinganga parce que dans zonga na Bella Dinganga mère Mila po talara vraiment mère Mila Bella Dinganga na wetu Mima wetu Bella Dinganga de Londres Mima wetu na pesa mino mbote na para Blaise Créateur Mima wetu Bella Dinganga yango wana Mima wetu Bella Dinganga bani bayeba lisolo ezo betama ndeko na yo Marcaouz ata balobi polémique komi kokoma tina degré ya niveau wana et au côté tina vie privée et komi que noté il est prêt yakobala incertain artiste atanga komba artiste te ngai ne na boyinde kotanga kombo est ce que yeba tanga komba tanga kombo na ye na ebite likamozaka so batangi kombo ya moto est ce que atanga ki kombo ya artiste na lobi artiste ki ngani boy c'est ça le problème so katanga ki kombo ya artiste wana ça va parce que Blaise Créateur au monde toza biso mbale journaliste na invité to ko vana na oloba wana ko lancer appel moko aboy na ko lancer appel moko boy mutayebi bato ba otala biso ba yebite mais er mususu la mine don fonda ko yeba to senta bombo to tresi po ko yeba ke non eloko mutalobele mututel to yebi biso nyonso ke non polémique ezali entre orchestre ya faire recherche depuis orchestre ya Fally Ipupa message wana Marcaouz a lancé yango na bon na meka resike bato polémique ezati déjà mona le padre aleki na TV batuni makambo ya artiste muso tangi wana alobi ke na polémique na ye déjà mona artiste na pe muso aleki na TV alobi na polémique na artiste fait rigole non polémique ezati omoni ezake ngana olinga mingi question oyo ngana za pena pour polémique te polémique te mte sala nga Blaise na ba kobwaka yango te mte sala nga Blaise na binsa bato naza pena contre polémique mais faut me vérifier ce qui attend et ça bongo ngana confirmer bon na pena na likambo na ko lo baté na kati ngai na olinga plus mingi soko kote na ye moko otuni ye
mais je pense pas qu'il y a tant de combat. Blaise Créateur, tu comme chité une émission na biso, l'émission ta le plus na site na biso, à poto na poto, les boss et l'ami, donc un grand merci à les boss. Boka moité, na bi que to solo la masolo, à poto na kam boka mwe, ndebo moni gilet botala tala mais bo comprendre peut to solo la ngoto beta le solo l'autre le Blaise Créateur. Blaise Créateur ba conseil européen ça ba artiste animateur au balu ba comme le rôle yo parce que ça déjà moderne. Au beti déjà trace, au binisi mambo. Travail, ndebo na nga eza travail. Moninga bato ba comprendre pourquoi ça la polémique. Pourquoi Bouddha ba touté? Nga naza pena artiste musicien. OK. Nga na passa vie na nga na musique. Donc moninga ya masala ngai Junior Mapuku international. Pour profiter mbala mo pesi kama mbote poto chité déjà. Junior Mapuku libango rokata te. Junior Mapuku international Grand Jogo. Masala nga loka Chancel Mbembe international, Chancel Mbembe international. Mbote mingi place ozolanda ngai José Kabea wetu en direct de London. Na bossa interroger mon foot en direct de London. Bato baolandanga conseil na kopesa ba jeune artiste et animateur travail toujours attend travail tokota na ba polémique mingi te to yoka na rapé oyeki muninga travaille bien donc excès yoka baninga yango nde sala ke biso peut travailler dire donc ba jeune artiste animateur toujours ka ta travail Blaise azambia kana mambo so na tangi bino banana manako boaka banda 99 bana compter lelo donc inakinda ka bien toujours attend travail. Donc polémique mais ma bisoté pour ngaso même na polémique na présenter au Moussala. Merci beaucoup so même la polémique à présenter au Moussala. Un grand merci na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti, papa na Honor, papa na Hakim, papa na Destiny, papa na Hakim. Na pesimbote na Moïse Sabiti. Un grand merci na Bella Dinganga ndongo lobaki na Bella Dinganga. Ouais, Bella Dinganga. Mima wetu toujours. Mima wetu de la part de Blaise Créateur donc les abongo garçon succès animateur bon bona beta pena tolondam. Na bise bato ngai l'état nazoboaka animateur moko ta kozalaka likolo nanga l'état Blaise Créateur aza pembe na le padre orchestre moko te kebeta générique o le faire rigola to ça bango moko to beta 4 minutes ba tutu ba otika kiti batika kiti to c'est bango to bimisa na décembre te to skele bango 4 minutes ba tutu ba robeta ba ozalaka na 4 minutes ba pas la disque quand ndengo to chité pose la nami orengo kio qu'est-ce que j'avais dit ezo ya toi dans studio ndeti lobby nami orengo kio qu'est-ce que j'avais dit yango wana le lobby lundi, lobby mardi. Tout ça bon on a studio les 5 studios zongi. En tout cas, bato ba robeta, robeta mino mabete me boye ba ke mokotoko boaka. Mamuna osala bo mona nga niama lokwa ndoki. Donc il assuré bino ka bon boulot mais boye ba ke muta kolongola 4 minutes kaka biso moko. So peto bimisité muta kolongola ngwazati. Un grand merci na baetu bozaki olanda biso na site na biso poto na poto na émission na bino tala lelo tozaki na bongo ya bino artiste animateur Blaise Créateur o azalaki bongo a évoluer ka bongo et pas faire recherche des poules. Un grand merci na Mère Milan Bella Dinganga, c'est-à-dire que Mère Milan Mima weta ngana seka na sekine pour la mima weta un grand merci na Freddy Mayemba na kati Londres Freddy Mayemba ça dit que coaching ta on a moni Freddy Mayemba na moni mamako mima wetu mama na Didi girl na moni mamako Gloria taka Gloria salelanga koli moi muke ya 3 salelanga koli un grand merci vraiment na bino nyonso un grand merci na Mère Milan et pourquoi pas na Moïse Sabiti na bino tout bon ça la vraiment bien restez branchés na site na bino poto na poto ndenge zalaka toujours merci beaucoup na bino nyonso merci beaucoup na les boss et la mine Donvo Tracy Pro Asimi Masolo tout et caméraman chinois et pourquoi pas nous vivons l'époque de Moïse Sabiti à comme des princes un grand merci Mère Milan sécurité Mère Milan sécurité toujours www.potonapoto